Mati Makasi na Kinshasa 4 zones de santé menacées et l'obami na 50e réunion. Il y a conseil des ministres Oye Salemaki, Lobby et Koumamaki na Emoko, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengeli, Batunyo Soba Zoba mesure, il y a la précaution. Pour na koye bakobate la batu pambate choléra, maladie mabe et Sengeli koyebela. Ba propos, il y a Paul Kagame, c'est Pélissi, ba kinoate, les lots bazaki na micro, il y a façon qui rombe pour na ko expliquer. Nengeni ni Paul Kagame azeli na droit, il y a Koloba Bilobela, Oyo, Alobaki te Koutou. Côté UDPS, Augustin Kabouya, secrétaire général, le président AI, a bengisi ba combattant, mon colo lobby dimanche, na 14h na siège, pour na couper sa communication, par rapport, il y a Bilobela Nyoso, Oyo, Ezali Kolobama, na Tina, il y a STP, il y a Bakor, Oyo, Utiko Signame, na États-Unis, Kuna, et Siganini, ministre des Affaires étrangères, il y a RDCP à Rwanda, va signer accord indépendance, il y a États-Unis, va fêter qui le 4 juillet, lobby avec un partenaire idéologique, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, na Congo. Il y a République démocratique du Congo, puis le gouvernement congolais, va adresser qui bongo, ba bonne fête na États-Unis d'Amérique, pour yebi malamu mikolo, ba relation au beau fixe entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo. 50e réunion, il y a conseil des ministres, Ezalaki, Bongo, Mokolobi, na cité de l'Union africaine, et Skanini, président de la République, à Solola, qui n'a pas ministre, Nyonso, Balobeli, Makamamboka, Kasi, sujet à Makasi, choléra, et les sous Makasi, Awa, na Kinshasa, alerte, Ezali lancé. Na 50e session, il y a conseil des ministres, Salemaki, vendredi, na cité de l'Union africaine, et Koubamaki na Yemoko, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement, Oyo, semaine passée, à Zaraki, na voyage dans le Japon, et Sikanini, bah, célébraki indépendance kuna, après avoir causé en Italie, et Sika a participé à na forum économique Mounene, et Sikanini, bah, italien, plus de 22 entreprises, bah, zali koya ko investir à la République démocratique du Congo. Et Sengeli Koba Kena Maloba na ye, na point en communication, président de la République a bêti c'était sur épidémie ya choléra Oezongi Makasi, awa na Kinshasa, Pambate, 4 zones de santé Mokoka ezali affecté, et ye ko rejoindre ba zone de santé Moussousou, Oyo bazali ko souffrir na choléra à travers la République. C'est-à-dire tata, mama, yebela, mikolo Oyo choléra ezongi, yebela kolata masque, yebela ba prévention, tope yebela ba système Oyo kosala que propreté, kosukola maboko, Pambate, choléra, ezali maladie oyo yaka na salité, fièvre nango ebetaka makasi, soki ebeti yo, keba ekoki komema yo directement. Bato ebele bazali kotombe victime nango, yango wana mokonzi ya mboka a alerté population na bakonzi ba bongo kozwa disposition pote maladie wana e frappé population te. Chef de l'État lobeli pe ba problématique etali makambo ya ba violence faite à la femme, pe ba viol oyo bana basi ba mama bazali kotombe victime nango, surtout na zone ya ba guerre, c'est-à-dire ba M23, ba AFC, na ba Rwandais ba tondi na este kuna, ba yeli mosala mususu te, kaka ko violer ba mama na biso, ba sœur na biso, ba tantine na biso pasi pe mawa, rapport ezali ko pesa ma déjà na Nations Unies, kuna pe na ba institution mususu ya ba droit de l'homme, et si kanini bazali ko telemela, ba dongolo miso oyo, ba yeli mosala kaka ko violer kuna na est ya République démocratique du Congo, ba mama na biso bazali ko tomber victime kuna. Tangu azoki maloba par rapport ya gouvernement, premier ministre Judith Suminwa a expliqué na conseil des ministres ba voyage nyonso auti ko sala na kombo ya gouvernement congolais, et sika a représentant ki RDC na forum économique monene kuna na Italie, pe ayebaki boko kende na Japon, et sika nini a participé ki na Expo 2025 ya Osaka, pe bayebaki ko célébrer indépendance tchacha kuna na Japon. Ba retombe ya malamu ezali pour la République démocratique du Congo, Pambate RDC oyo babane ko bomba ya mona poche na ba pouvoir ya kala lelo oyo a komi ko siéger na ba instance, pe azali ko solola na kombo ya RDC pour ba bénéfice et directement na ba investissement et ya pote population à se retrouver.
Côté vice-premier ministre et intérieur, Jacques Chabani, a expliqué que l'État, la population, les alliés Kimia, toujours ambiance dominée, d'accord, au cinéma qui est entre la République démocratique du Congo, na Rwanda, pour na Kimia, kuna na Washington, surtout mingi, natina, il y a message, il y a mokonzi ya mboka, oyo et motivé population, et la kisi bana mboka que, accord, au cinéma kuna, ezali pona ko brade to pe ko teka mboka te ndenge badongolo miso bazali ko kosa batu kasi accord wana ezali te 30 ans au peuple congolais anyoko manango na ba viol na ba guerre na ba koboma eye baboko kosila pe monde entier bazala témoin que ceux qui lobby indi bayeba ke auteur ya ba crime wana nyoso ezali Kagame na gouvernement na ye. VPM intérieur à l'obélipe banditisme urbain ndenge police ezali ko bunda butu moi pona kocha kimia bisika ndenge na ndenge yepe na tourna ye VPM atali makambo ya défense ba féliciter FRDC ndenge bazali ko stopper banguna oyo bazali ko linga ko ya ko envahir lisusu ba zone mususu kuna na République démocratique du Congo et sikani ni FRDC a betaki ba mobondo kuna na ouest ya République démocratique du Congo. Ba solo na ki ba sujet ndenge na ndenge po na intérêt ya République démocratique du Congo po na intérêt ya mboka. Tokanisa ke ba conseil des ministres oyo ezali ya suka avant remaniement esalema ndenge mokonzi ya mboka lakaki po na koyeba bongo ko booster makabu pamba te déjà conseil spécial ya baki batu pe tokanisa ke ba masolo ndenge zali ko beta mana ba fayulu na ba mozito ka la tête ozali ko zo gouvernement oyo ko sangisa ba congolais nyoso kiyo indépendance ya États-Unis ba fêtaki yango le 4 juillet lobby avec un partenaire idéologie ministre d'État ministre des affaires étrangères na Congo ya République démocratique du Congo pe gouvernement congolais ba adressa ki bongo ba bonne fête na États-Unis d'Amérique oyebi malamu mikolo ba relations au beau fixe entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo. États-Unis d'Amérique célébré 249e anniversaire de l'indépendance na bango le 4 juillet 2025 oyo avec un partenaire idéologie cérémonie ya lolenge na lolenge et salamikuna na États-Unis d'Amérique esikanini président Donald Trump na occasion ya célébration ya 249e anniversaire na bango ayebi na ko-signer ba ordonnance et belé na la Maison Blanche entre autres na loi budgétaire ya sika nini yazali kobenga yango one big beautiful ezali na objectif ya ko réduire impôt et ya dépendance publique. Président Donald Trump alobi ezali pona kopesa mopepe ya sika na matière diplomatique na lolenge oyo bazali ko collaborer pe ba coopération ekomi ebele na ba pays misusu pe nyonso oyo ezali natina ya innovation ya malamu pona États-Unis d'Amérique na ba pays nyonso tu oyo bazali ko collaborer na bango na République démocratique du Congo ministère ya affaires étrangères nanzela ya ministre d'État ministre ya affaires étrangères Thérèse Kayikwamba asali communiqué oyo pona ko présenter ba félicitations na gouvernement américain pe na peuple nyonso surtout message oyo ezali na kombo ya gouvernement ya République démocratique du Congo pe ya population mobimba oyo bazali ko sepela mingi na implication ya États-Unis d'Amérique pe particulièrement ya président Donald Trump na lolenge oyo akoti pe à résoudre problème il y a crise oyo ezali na République démocratique du Congo na Rwanda oyo ememi kino aseke signature ya ba accord de paix et baki na kosalema kuna na Washington le 27 juin 2025 République démocratique du Congo azali ko réaffirmer engagement na bango ya ko renforcer partenariat stratégique entre les deux pays na esprit moko ya kimia pe ya dialogue na ya coopération mutuelle entre États-Unis d'Amérique na RDC. Nyango asukisi na ko souhaiter bonne fête nationale aux États-Unis d'Amérique. Vice-ministre de la Justice azali ko sala intérim ya ministre d'État ya Justice asolola ki na ba chef ya ba confession religieuse esika nini babetaki masolo lié na ba réforme oyo esengeli esalema na secteur wana. Réunion ya liboso entre ministre d'État, ministre ya Justice, pe garde des Sceaux, oyo azali ko sala intérim Samuel Mbemba
asololi na ba chef religieux ba pasteur pe ba responsable ya ba confession religieuse nyonso réunion oyo ezali pona mbala liboso pona prise de contact entre ministre ya justice pe basali na nzambe oyo bazalaka na République démocratique du Congo. Rencontre oyo ezali na cadre ya dialogue direct pe kotala lolenge nini ba réforme oyo ezwamaki na ministre d'État, ministre ya justice Constant Mutamba oyo auti kolongwa nini oyo esalemaki, nini oyo etikali esalema pe nini oyo esengeli kosala. Na masolo na bango babetaki mingi lisolo ya F92, délivrance ya ba passeport diplomatique, identification ya ba pasteur to pe ya ba imam, pe autorisation to pe permis ya ko fonctionner to pe ya kosala ba kelti na lolenge oyo elongo bani nyonso wana ezalaki na kati ya masolo na bango. Samuel Mbemba a sollicité avis ya ba participants pe sa makanisi ya malamu, makanisi oyo ekosala ete nyonso ekende liboso, ekosala ete amélioration ya malamu ezala pe nini oyo esengeli batika ayebisi bango pe esengeli basala ba proposition ya ba mesure oyo esengeli bazwa ba mesure ya malamu po mai nyonso ezali lokola réforme ya malamu e continuer na kokoba kosalema po église ezali esika oyo encadraka batu, église ezali esika oyo bato esengeli bazala na bonne conduite, kasi mingi pe na l'église yango misusu bato bazali ko se comporter malamu te yango nyonso to wana esengeli esalema po ba église e fonctionner na lolenge oyo elongo bani pe bazala na mission na bango oyo ezali noble ya ko encadrer ba fidèle ti mokolo Yesu akozonga. Pa propos teni pa Paul Kagame ezali ko appuyer pe oyo batu nyonso balingi na Grand Lac te Kagame balobi akomi bilobela population ya Kinshasa bazanga maloba te pona ko reprocher président voisin oyo atalaka makambo ya Congo on dirait makambo mboka na ye akipakango lisusu te tongo midi pokwa kaka koloba makambo ya RDC azali obligé oloba ngo te po etali na oyo te makambo mboka na ye te po kipe makambo na ye oloba makambo ya biso ako te makambo ya président eyela sa date des ordres eza akati ya makambo wana ata banya babomba biso bakunda bato ba secrétaire eza akati ya makambo ya toyebi déjà des ordres esalema kuna elo moko ekutira eza te nde tomona bamoka basala nde bavandisi bango na bango me baoyeba soko nango lelo te lobi ide ezalaki avant basigne baaccord wana esengeli na biso tu toyeba to parlement yeba poso parlement yebi biso toyeba ke basololi mpona boye mpona boye tonto signe mpona boye mpona lettre nyonso tu badefo ezanga te ta baotala ya te oyo balobi bebe oyo balobi bebe tochange oyo te oyo tolinga ngo te fo bachange oyo mpo tokende na signature mais ntango bake signe ka mama na ya ministre ya affaires étrangères na bake basigne na baloya mpe bayotanga na nsima bayokomake badefo ezali eya dawe erreur grave fale bana na parlement batangi yango balongoli badefo eza ava kosigne mpo na nga accord wana eza bien accord wana eza bien batika koambuye biso lisusu tobebelele ekomi épisode même épisode ebandaka mpe silaka sikoyo ya biso ekomi épisode biso tondimi ka nde tokende ka bongo nde tokei oyo basinye boye tondimi ka bongo biso bakongolais si tokomi fatigué tolembi accord wana ezalaka bongo ezala malamu to mabe epa na biso tokipa yango lisusu te makambo ya mboka basala yango na groupe ya 3-4 personnes te bakei kosinye makambo baomaîtrise te basinye baaccord sans consulter parlement sans consulter sénat kosala yango groupe soki ya mwa 3 personnes makambo ya mboka eza makambo ya famille te eza makambo ya bana te accord avant kosinye accord ya pays bandaka na parlement koanalyse yango epuis soki bavote baloi bavote après ke kosinye omoni accord basinye yango nga bamona yango eza accord te eza imposition oyo rwanda aza koimpose Congo. Kagame aza sous concentré na pays na ye Kagame akomi concentré na Congo. Pourquoi? Parce que Kagame alingi parti ya este wana annexe yango na Rwanda yango ozomona aza koimpose Congo vike Congo ngo mpe tokoma bato ya mayele ya buzoba baotala intérêt ya pays te baotalaka intérêt na bango eloko baaccord basinye oyo ekofonce susu pays na se makasi Congo ezokende vers la mort pour se retrouver te
On se retrouve tant moqué, il va signer encore pour l'avantage non pour l'avantage du pays. Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, UDP, Tshisekedi, Ekumbami, na Augustin Kabouya va programmer mokolo ya lobby maman na matinée politique pour sensibiliser base na bango, surtout qu'on discuter sur l'actualité de leur détail bon dans l'élément. Membre il y a Union pour la démocratie et progrès social UDP Tshisekedi babengami mokolo ya dimanche 6 juillet 2025 na siège à partir na bango na limité 11e rue et Sikanini masolo ezali kuna entre secrétaire général ya parti na ba membre ya parti UDPS Sika masolo kobetama mingi actualité politique pe ba sujet misusu oyo ezali na intérêt ya bato nyonso basengi ba cadre pe ba sympathisants bato nyonso esengeli bazala wana ba militant tokutana na ngonga ya 14h esika nini message oyo Augustin Kabouya ne akomi yango. Augustin Kabouya oyo azali secrétaire général ya IDPS pe président AI ya parti oyo ezali na pouvoir abengi bato nyonso oyo koyoka masolo oyo ezali na matinée politique avec impact na idéologie pona koyeba ndenge nini parti ezali kotambola pe ndenge nini actualité ya mboka to pe ya mokili mobimba ezali kotambola avec impact na idéologie. Patrice Moubia, il chante de l'éternel, azali ko célébrer 20 ans de carrière d'ailleurs à combien sa concert Mokolo. Il y a le 20 juillet Oyona Showbuzz à partir de 17h20. Bolanda, va détailler un élément. Durant une vingtaine d'années, je t'ai soumis mes plus grandes supplications, venant du fond de mon cœur en te chantant l'hymne, sortant du profondeur de ma foi, et tu m'as dit, Patrice, espère encore, car au moment propice, ma communion avec toi atteindra son paroxysme. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vous invite à ce que sera non seulement la célébration de mes 20 ans de carrière, mais l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur a accomplie envers son serviteur. Ce 20 juillet 2025 au Showbuzz Kinshasa à 17h20. Ta bonté, Seigneur, est insondable. Ton amour pour moi est sans fin. JB Service Prod présente Patrice Moubiaï Live Celebration 20 ans de carrière Le Moyenge Béné ce dimanche 20 juillet 2025 au Showbuzz Kinshasa à 17h20. Participation aux frais, $20 standard, 200 000 francs VIP et $200 VVIP. Infoline, plus 243 82 02 111 68. Soyez les bienvenus, Live Celebration. Ta bonté, Seigneur, est insondable. Ton amour pour moi est sans fin. Ta bonté, Seigneur, est insondable. Betexco, Mosunya Mabota, il va congolais dentifrice Maxam. Moi, na nyonso akola na Kinshasa, dentifrice ezalaka mibalete, tokola kaka na Maxam. Betexco, ayeli biso ba variété ya Maxam. Soki osukoli na munoko journée mobima posaka ka bapesa yo babise. Betexco ayaki na solution ya Maxam rouge oyo bozali komona awa okobrosser na yango kitoko makasi. Maxam bleu pour être fraîcheur soko brosser la ngona tongo ezo batela munoko na yo tipo quoi. Poti kamakala pona kolambela. Maxam à la braise ezali na likala na kati. Fraîcheur oyo dentifrice Maxam azali kochana munoko ya congolais. Kimamba gubwaka dentifrice asalitoza nango somba ba Maxam minu ya bana ezala protéger. Ah Betexco merci pour na Maxam solo kitoko ya libela na munoko. Ekeya! Oui! Bibukela ezali ko continuer ya bandako awa na Kinshasa ezui pendako ya honorable Godin Poyo Aleli alobi chef de l'état akota makambo oyo kasi soki babuki ndako na yo etongama esika ya mabe la loi est dure
Mais c'est la loi. Opération, il y a démolition, il y a parcelle, oyo et bandaki mokolo. Il y a lobby vendredi 4 juillet 2025 na Kinshasa, na commune Angalema, bandaku ebele ekwei na avenue 3 Vallées, station ma campagne, na quartier Joli Park, bandako nyonso tu oyo batonga na ba position ya mabe. Nyonso tu bukanisi ordre ya gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba Lubaki. Nyonso oyo ezali pona kufongola banzela to pe bisika oyo ezali public oyo bato batonga bitongela mwanza basomba bisombela sombela atikala kokanga banzela to pe bisika oyo esengeli ezala libre pona mwa mopepe eleka na Kinshasa to pe mai na yango na Ngalema bandako ebele ekwei kasi population oyo bazali ba victime bazali ko dénoncer mai nyonso oyo ezali ko salema ezali normal te bazali informé te ni notification moko ya ministre urbanisme tope ya gouverneur de la ville de Kinshasa moto moko te a signalé bango balali balamuki batala kaka boye bulldozer ye e bandi ko buka banda kuna bango oyo ezali normal te bato bakoki ko vivre lokola banyama boye te bazali sans considération parmi bango ancien président ya assemblée provinciale de la ville de Kinshasa Godem Poyi alobi ete oyo basali ezali normal te ezali lokola bakuluna nde bakoti na makambo ya leta bango bazali kosala makambo ndenge mituna bango ezali kotinda bango akomeli tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona koyebisa ete esengeli a intervenir mpo oyo esalemi ezali normal te ye parcelle na ye ezali uta 1960 nyonso ezala malamu nyonso eza normal kutu batu oyo batonga mabe batu oyo bakangi nzela batiki bango kasi baye kaka kubuka ye oyo sûrement ezali règlement des comptes po azali kolandela mai nyonso tu ya mbongo ya leta oyo bazali ko utiliser ngo na ndenge ya malamu te na yango na se ya kanda wana baye kosala opération oyo ya kubuka ndaku na ye ezali normal te chef de l'état esengeli a intervenir na nyonso oyo ezali kosalema na ville ya Kinshasa biso tokoloba kaka ndenge tumesana koloba ke avant kosala likambu neti oyo ya boye esengeli ko signaler population avant po ayeba ndenge nini akosi préparer po abima to pe akende bisika misusu awa lokola esali boye est-ce moto nyonso azali na capacité ya kozwa ndaku mbala moko po abatela libota na ye to bakomi na balabala boye ezali malamu te sala ba acte ya boye na Kinshasa awa nanu tomoni ba décision misusu te komona ya lolenge na lolenge. Festival mondial de la musique et du tourisme ezali kosalema na Kinshasa du 16 au 18 juillet oyo monde entier bakoya ko visiter RDC au cœur de l'Afrique avec impact toujours na idéologie. Bonjour à vous. Mesdames et messieurs, citoyens du monde, chers compatriotes, nous vous invitons du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa. La RDC va accueillir le monde. Vous allez pouvoir découvrir ce majestueux pays et nous aurons un échange avec des peuples du monde. Venez nombreux, venez découvrir la République démocratique du Congo. Venez découvrir le cœur de l'Afrique. Une rencontre pour la paix, une rencontre pour l'ambiance, une rencontre pour la célébration. Nous vous accueillons les bras ouverts. Karibu kwetu, Kwiza ya Mbote, Boyei Bolamu, Jifika Jilenga. Bienvenue à Kinshasa, bienvenue en République démocratique du Congo, le cœur de l'Afrique. Avec Jimmy Mukeni sans filtre Sikanini topé Sakabino analyse et actualité zali bon éditorial ya rédaction à 4B News entièreté na ngobo kenekota la yango na chaîne YouTube avec Jimmy Mukeni pe Bobé Tatour na TikTok pe Facebook avec Jimmy Mukeni kuna bokuta maramunyo so ndenge zali na vitesse ba réseaux sociaux. Bino bolela butu moi ba utu mususu ba batama na este. Nani atindi bino bo solana ba rebelle na bino? Bino bo solana ba rebelle na bino te?
biso totie ba moyen de défense na kati ya Rwanda te, mais bino bozo bisa biso to solola na ba rebelle o biso moko to bineni to ko gérer. Kagame il faut ayeba eloko moko que façon au monde ezali ko kende na ye. Il faut changer politique na ye. Il est vrai que ezali suicidaire pour na ye, pour la richesse na ye, pour l'empire na ye, mais biso on s'en fout pour étaler bisoté et kotalaka bisoté. Beaucoup fanzala. Bozala ba pauvre. Bozala nangote ya biso nini na kati Kagame tika biso kimia. Soki on continue boye okoya kokufa pamba Congo basakanaka nangote bato bacha tembe batika biso e kokoma makamususu. Mais yo soki ozali kosala kiteti. Massa Boulos Lobi alobaki yango. Représentant ya Donald Trump na Afrique. Alobaki yango que accord o esigname oyo ako respecter yango te ba disposition ekozoma d'une certaine manière. Ba conflit a pas mal pambala biso yebi que oh Kabila aya consulter oh nanga sala boy oh Tshisekedi essaye bisaki biso nyonso que bango nyonso wana baza ba pantin biso à partir ya Goma to toucher directement Kigali. Qu'est-ce que toucher ngo lobaki yango na to toucher bango à partir à Washington. Mais si vous avez comprendre que nini basala crise parce que économiquement on va s'en sortir té. Rwanda a des ressources. Il y a soloté. Et puis aujourd'hui sur le plan touristique na côté la nanu batu oyo basali masolo ya RDC au cœur de l'Afrique. Pour avoir été ou pour avoir compris le système médiatique du monde sur le plan marketing, sur le plan communicationnel, et là, on a ici image de la République démocratique du Congo, il y a Grand Congo. Parce que dans le régime où il est kaki, pouvoir vous en place, il y a une méthode moko, que ceux qui sont sur le plan international, Congo est absent. Congo a cotisé dans l'organisme, ONU Tourisme. Congo est absent pour Rwanda, bimisara mutu. Mais mikolo yo ba ministre ya ba yanketoza na bango so ba kutani kuna na ba Rwandais kaikwa makutu soka zuika ka diplomate rwandais bo bazo beta biloko monde entier mayele na bango zo fungwa bazali ko comprendre que bato yo nzoka nde bakolo masolo bazalaki mais ba Rwandais ba nda ya ko bibisa mutu moi pe ba bibisa mutu makasi ezate yango wana à part Monaco balobi Milan CP déjà match ya kitoko. Et puis, semble-t-il, on a un peu Sabino scoop. Et belé ya ba équipe ya makasi. Oh, bino bolingaka. Au lieu Congo qui est sollicité, bangonde baromo ya ko sollicité. On a peu Sabino scoop. Et alors, sur le plan image, bon, et bien nombre ya mongo, au Congo ko zoité sur le plan touristique, sur le plan communication, sur le plan affaires, sur le plan business, kaka na mayo ndenge ba komi RDC au cœur de l'Afrique. Boyebi, impact dans sur le plan communicationnel, sur le plan marketing. Mon cannabis zagi ya kokufa. Ce qui balobi RDC dans le monde, badwane koloba, makambuya pambala. Mais aujourd'hui, la Maison Blanche, bisonde toningisi, grâce à leadership, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maman Thérèse Kaikwama, azali ko expliquer anglais, il y a qui toko boye liboso Donald Trump. Par rapport à RDC Tala. À moins que nous allons distrait, boyebi sanga ministre o boyebi depuis Congo zala Congo ti banda ba Lumumba banda ti lelo oyo aloba en face à président américain boyebi surtout au monde. Ce qui image za bo memelinga. Nanu zalate. Et salami tango a Félix Tshisekedi. Honneur la République démocratique de monani ezalaki en direct. Monde entier bouger. Macron a réagir, Israël a réagir, Doha a réagir, Qatar va réagir. Partout Zelensky a sali message. Pour dire que le grand Congo, tolinga, il faut se réveiller. Et puis parce que le monde, il y a football, et ça fait monde moroboye, d'une certaine manière, les dirigeants selon le monde. Et c'est Gelito Zalawana. RDC, c'est Gelito Zaba équipe est belée. Image ya Congo, ça rappelle, net singa micro, on a comme ça derrière Monaco na Mila. Pour yo comme ça Barça, yem ça ngelo nini Barça ça et là yo, Barça kanani. Na comme ça Monaco na Mila. Pour mbongo ya mboka na biso ko tarakuna, pour ba vandara image ya mboka na biso. Totika ba G.
soki tolalisi misu na bato ba Kagame, soki tolalisi misu na ba Rwandais oyo bazali na posa ya kodechante te, tokoya kolela pamba ere yango tofungola misu biso nyonso, surtout bandeko ya Est. Bandeko ya Est, libération après 30 ans. Bouloso le bela 30 ans. Yemoko trompa le bela 30 ans. 30 ans guerre. Guerre ya machette. Trop peu mystique. Abi Barwande na machette. Rapport à Oni Ezali. Nani a koloba lisusu? Kagame yoga soti. Comme la sous édition, elle est le bon week-end de Missika Nyoso. Vous avez la KNB News, c'est KNB News actualité et télémarketing na ba page Facebook na biso, KNB News na TikTok na biso, KNB News P na chaîne YouTube et Sikanini bokoyi kotala ba édition Nyoso ndenge olingi pambate information et pesa maka awa yango de vérité, yango de lobaka makambo oyo ezali koleka na Kinshasa sans parti pris, sans partialité, avec objectivité pour na conserver bino pambate balobaka. L'information sécurise toujours. Kimia na mabota na bino avec impact de l'idéologie. Tout le monde a ni lobby pour na rétro. Magazine.